Ndundu kuna likolo donc avancement musalama dans les bons. Merci chef de l'État na acte ça libiso bana makala depuis l'ancienneté donc dans tout le monde va œuvre beauté et ça libiso ma satisfait, nous sommes satisfaits. Merci. Misala ya fachi nzelo ndenge tozalaki awa somo donc okokate ata velo apambe bando le kawate zamba donc awa donc somo surtout ibinzelo bien de A à Z les lonzamba songi grâce à président biso tokomo luka pe 100 francs awa donc esengo makasi donc liboso même ba moto za ko salate velo apamba kuté zo le kate bongo moto le kawapi donc lelo tokomi donc na poto donc makala tout cas 5 sur 5 en tout cas to pesi président biso merci beaucoup en tout cas nzamba pambola esika azali misala ya fachi au moins ce que dit pour la fachi avant d'accord bango tout on zo ko sali ba to sa élection te botika botika élection ezate mboko yo to va na papa oyo ko le kata kutu ba nesa so na pouvoir to va na pour makala batalango te makala batalango te même si ba ko boya et si to lobby makala batalango te muto aye ko rejoindre makala oyo c'est fachi donc talaka le na koma bengo mona ke mwinde epela na otambula to zuma mutu ka so yiwapi na epela na koti mabele à l'aise dans ce que pona hier bo sala ba opposition boya bo sangana boko tula misala ya fachi papa oyo ezalaki nzela te tozalaki na zamba penza tozalaki na zamba oyo ezalaki nzela te poto mai papa tobanda kozinda penza soki mbula ebeti moya koleka oyo ezalaki te mais lelo fachi beton aumela mpona likambo oyo tokomi koleka tomoni makadamu boye batie pe beton ye azaka beton atikalaka beton misala ya fachi moni balabala tobe yango sam se nzela mai direction mai soko tina ta mwana oyo bike somelanga Thomson na direction ya mai ko ba sombule beti to kota ti awa batu bakufa awa bakenda bakoma tina bakalamu misala ya fachi la première fois Moto Liboso a raisonné depuis 1960 aux indépendance stylelo le seul président qui a raisonné au Bongisela biso au commune Makala c'est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc aza mutu moko akotika na mitema na biso ti ya bana na biso ti mokile kokufa. Misala ya fachi soki batikeli ngonga omona bazoboya kotikeli pourquoi po alaki déjà que sobo meko tikelanga 2 minutes place oyo Congo oyo ekomi eloko mususu misala ya fachi nzela oyo na neto telembo totemi potopoto tina mutema na neto oteka boye tozokimisaka mapali pasoke kwekwe inaona potopoto nda tozana ko sepela moko ndenge papa sali musala oyo nda esali biso gune lenki oza facha zolando message papa na pese longoni a continuer pena nzambe alola apambola ye parce que toyaki toko telema boye 25 minutes to telema ka likola potopoto kasi na ngola nzamba ya papa Fati beton ba merci belepe ba lokumu belepe a continuer akoba lisusu. Merci beaucoup maman. Misala ya fachi betali sona nzela o ezaki ndenge nini ela doto na be ngaka nzela nie nzela ba do salité puis potopoto ti na tolo o de rotambola kutu te o le kapete et le côté mais pour le moment vraiment tambola makolo ngulu tambola na ndengo lingi en tout cas pena facha umila na ye pona nga vraiment vanda na ye do avanda le pona pouvoir pona libela misala ya fachi na bakisa po makambo biso to mona makala bakonzo baleka ya mikolo wana basala ngote kaka Fati beton wana mukwa ntombolo mwana mukie asali ya minene akaniseli biso makala mingi akolobeza te ya mibale na yeko bakso monde na zavu bientôt na ko 60 ans natika ko voter ata mutu te na bana mona mutu ko voter te mais duro na voter Fati beton émission na bino misala ya fachi tozali awa pona wala sabino partout président de la République azo sala misala na kati ya République démocratique du Congo ndakisa awa na ville province ya Kinshasa toza na route rocade oezui kubanda mitendi ti na aéroport ya international ya Njili réhabilitation ya Veni Kulumba na Masina réhabilitation ya Allée Verte na Ngalema banzela ezali ebele o mokonza mboka sali biso na ville province ya Kinshasa elongo na ba province nyonso ya République démocratique du Congo. Désormais, Bobanda Rojango, awa na FM télévision partout misala ezali ko salama.
Bonjour, bonsoir, ça dépend Air Bozon d'Abisso partout dans le monde. Mbote na bien sur balandi à FM Télévision, naibi boza ebele bolanda la chaîne surtout émission na bino misala ya fachi. Alors misala ya fachi car ndenge to prometaki bino lelo toza awa car na commune Makala. To bisaki bino ga to aussi sa commune Makala nyonso comme ça to kini na commune mususu. Alors lelo toza na Makala D précisément na direction ya Kimwenza. Donc na arrière plein de place bozo mona na simeza commune ya Kalamu Yolo Kalam. Alors ngambu boza Makala doit venir au na simalanga avenue Kikwit avenue o e Kaboli Makala na commune ya Kalam. Alors lelo chef de l'état akanisaki bana Makala kana akanisaka biso asali biso lengesa asali biso kindundu na sema kindundu na sema bino avenue Kifumu. Alors lelo to ça na direction ya Kimwenza pa wapi président akanisa sala route. Alors to ebite route e bandi wapi pezo kende ti wapi. Alors tozo ba habitant ya commune Makala ba expliquer biso route o bandi wapi pe ezo kende ti wapi. Alors merci na pasteur Jacques Kafwa pour na soutien pour na chaîne oyo. Merci na abonné nyonso oyo bozo partager bozo aimer bozo commenter surtout. Merci na ingénieur Gilles Nzambe vraiment apambola. Merci na 0909 yang. Alors pour finir TV za radio te tozo ba habitant Makala to meka ko yoka bango nzela oyo zaki ndenge nini pe komi ndenge nini. Papa bonjour. Bonjour mon frère. Papa bonjour. Ouais, par la grâce de Dieu, qui Comment vous allez? Comment on a M. Ibrahim? Monsieur Ibrahim. Oui. Monsieur Ibrahim, vous êtes habitant à la commune de Makala? Oui, dans un nativement à quartier à Makala. Oyo. Dès les 50 ans, depuis le chef de l'État, quand nous sommes satisfaits, nous sommes satisfaits. Il s'agit de tout ça précisément dans la direction nini? Bon, justement, à toute la frontière entre Kikwiti, Kalamu, na Kimwenza, justement, Matiti, croisement bypass. Bypass. Oui. Direction nini? Direction Kimwenza, référence Kikwiti vers Lemba, Kikwiti village. Ok. Oh, et Matiti, Kimwenza, justement, entrée à bypass, sortie nango. Donc route oba, ba ça les bandits wa pipe go soga. Justement, route o et bandit na diagonale entre Kikwiti, entrée à Kikwiti, ti entrée à Mongafu et entrée à route bypass et bimiti Rigini. Oui. Papa il s'est selon là où ils a gagné route soto mona et comme qui toko boy. Justement, les a enclavé. Il avait des mailles débordement total. Ce qui me le bâtiment au Leka. Mais Dieu a fait grâce par le chef de l'État, Fatih Beton Moukatondolo. Nous sommes satisfaits. État qui est natif à Makala. Un mot par rapport au président de la République, nous avons vu la route Nini Kimwenza. Bon, félicitations avec le chef de l'État, Moukatondolo Fatih Beton. Et ça, c'est la route. Nous avons la route Kwilu. Nous avons la Kindundu Kuna Likolo. Donc, avancement Moussalama dans les bons. Merci chef de l'État na Artu Salibiso Bana Makala depuis l'ancienneté. Donc, tout le monde a œuvre à beauté. Et Salibiso m'a satisfait, nous sommes satisfaits. Merci. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, Bandero Balandi, tout ça continue à n'engager Bandero Batu pour expliquer Bino. Nansi toujours d'interview donc. Nangam nangone eza nini Kalamu, ngambo eza Makala. Alors, to kota préfina Makala, donner les abesco na koti siko pena Makala. To kota Makala comme ça tout me rejoint mo bandeko, tout me royeba. Mais pression par rapport à Nzela au Nenge Zagé Liboso. Chef, il y a un préfina, tous on a biso. Chef, bonjour. Bonjour. Tout le monde a osé montar, tu habité chef. Mais quand vous êtes dans le solo, Nzela au Zagé Nenge avant les loba basala Makadam. À Liboso, comme on a M. Joseph. Ah, ok. Ngai naza mwana Kikweta awa. Doza natif à Makala. Kikweta oui, naza ancien à Makala. Je passe na vaina Makala, ça fait déjà 10 ans. Okay. Makala. Okay. Donc muta olakisanga nzela o lelo azate. Donc nzela ndenge tozalaki awa somo. Donc okokate ata velo apambe bando le kawate. Zamba. Donc awa donc somo. Surtout ibinzelo bien de A Z. Lelo nzamba songi grâce à président biso tokomo lukape 100 francs awa. Donc esengo makasi. Donc liboso même ba monto za ko salate. Velo apamba kute zo le kate. Bongo moto le kawapi. Donc lelo tokomi donc na poto. Donc Makala, en tout cas 5 sur 5, en tout cas tu peux si président Abisso, merci beaucoup. En tout cas Nzamba Pambolaï et Sikazali. Bonjour papa Nanga. Tout le monde m'a dit que tu allais la moto mais quand même tu quittes ici. Ouais. Comment on a dit? En tout cas comme on a Fabrice, Naza vraiment mon Makala. On a que ouais de zéro jusqu'à aujourd'hui quoi. Il faut que c'est on est comme on a les l'honneur présent sur le cancer ça la route. Tu as aussi ça vous malobate. Au moins c'est toi pour la Fati avant d'accord. Bango tout on recevoir au Salibaya to sa élection té. Botika. Hein? Botika élection exacte.
Mboko yo tova na papa oyo koleka ta kutu banesa sosa na pouvoir tova na. Pour makala batalango te. Makala pe batalango te même si bato bakoboya. Et si to lobby makala batalango te, hein? Muto aye ko raisonner makala oyo c'est Fachi. Donc talaka. Talaka le na koma bengo mona ke mwinde epela na otambula. To zuma mutu ka so yiwapi na ebe na koti mabele à l'aise. Donc c'est que pona hier bo sala ba opposition boya bo sangana boko tula. Bona place te Fachi. Avant Dakar. Bata ngobo. Tozana 100 ans. Merci beaucoup. Merci beaucoup ya. Merci balanda tozo continuer. Tozara awa donc aux direction ya Kimwenza. La direction Kimwenza namoni batuka babita makala bazana esengo makasi komona nzela na bango vraiment. Rebité profina tozwa ba mama bonjour. Bonjour papa. Mama comment on Nga naza komona nga mama Mado. Mama Mado. OK, mama Mado batu bazolanda yo partout. Mama Mado yipisa biso non. Oza habitanti ya komina makala. Ah, nazalaka na komina makala awa na avenue Kikweta numéro 27. Mama yipisa biso nzela oyo ezalaki ndenge nini avant basala makadam. Papa oyo ezalaki nzela te tozalaki na zamba penza. Tozalaki na zamba oyo ezalaki nzela te poto mai papa tobanda kozinda penza soki mbula ebeti moya koleka oyo ezalaki te. Mais lelo Fachi Beton aumela pona likambo oyo tokomi koleka tomoni makadamu boye batie pe beton ye azaka beton atikalaka beton. OK, merci maman. Profila merci toujours continuer na ba interview na biso. Merci balandi FM télévision toujours continuer na ba interview na biso na sibino bozo mona donc awa toza si route Kimwenza donc avenue oyo avenue Kikweta ba makala ba yebi avenue Kikweta yango donc soki oya makala kala oye lelo obunga même na ba avenue ya commune makala donc toujours continuer bino na si bozo mona makala toza si route nini namoni bandeko. Mama bonjour. Oui bonjour papa. Mama comment on Comment on a ma Colette. Ma Colette. Mama tu as habitante ya makala. Te naza habitante ya makala te mais na travailler na makala. Ah OK. Ma Colette ça biso non comment on est présent sur le cancer au sala nzela oyo Kimwenza isali ondeni. Na OK sengo to banda ko ya musala na baboti na makolo salité lelo mato ko musala okitimbala moko en tout cas pona ana vraiment 5 sur 5. Sora pona prince ça va vraiment. Président Zolanda yo emo ipa ya président ndenga sur le cancer lelo pour dire ça moko te asali lenge ça asali nzela oyo landi direction mususu wana asali Kimwenza na ba feli musu likolo emo pas président Zolanda. En tout cas pour le président bah merci vraiment donc on facilite la population ya makala olongoli biso na kati ya insécurité en tout cas pour na art oyo sali ba reconnaissance belé ba merci belé na président na biso Fachi Beton. Bonjour papa. Ah bonjour. Papa comment on Comment on ngai français kitoko. Papa français. Vous avez habitant ya commune makala. Naza vraiment d'origine de makala, grandi à makala, na botami na kati ya makala. Comment on est présent sur le cancer au sala nzela impression les années. Bon impression on a vraiment de sepeli makasi par rapport à nzela. Pour ba makala o to lukata nzela kota menze tika ko kota te. Yango vraiment coup de chapeau na président de la République parce que ba raisonner sur na makala. L'autre monde que oui makala pe un moko to peut moins évoluer parce que au kobi mabozo zonga non seulement mais to kobi mana kitoko na sepeli vraiment na idée oyo ndenge musala oyo salami. Avant nzela o basala ngo ezaki nini? Fulu awa kutu mai papa ozo nzela o lekata. Awa nanu ezaki tuna ndo kipena ben sécurité parce que ozaki kola zone moko ero me habitu mezo bunda na bakuna bazo bunda awa. Mais pendant nzela koti vraiment en tout cas ezé sengola sobala makala en tout cas vraiment to sepeli makasi pendant nzela koti za peka moko te ba veni ningi ba fongola soba nzela makala tout ça vraiment sengo makasi ne ba kanisi biso po ba oba leka to monata elo idée te. Mais ton parti vraiment que oui mon konza koti tout le monde m'a quand même que oui makala to kompe moins évoluer parce que tout le monde na ba couloir na so bandela ba prendre ses côtés les a vraiment c'est mon makasi vraiment. Alors question mo yelinga sikoya wana ngena tuna bino ndenge to zunzela biso to ba makala to sepeli lelo nzele koti mais ba précaution ni auto zu poto batela nzela yango malamu. Bon poto batela nzela oyo elo to kosenga nanu malgré ezana no biso nanu ba peuple mo to zo bo makala eloko ba sala biso. Mais par rapport que oui, total appel que oui, il faut pas suivre dans le cas.
tala lelo tovivre tala ta yo moko boye bamatiti biloko boye kote ezobwakama tozoyeba bato wana te. Bon, malgré que oui, il faut que oui, neti bato zaka na ba chef wa bari, ba chef de quartier. Moi suivi, il faut ça la faut, on peut pas za bato moko faut baye banene ko lanela par rapport ne bato so bazoboka ba matisi na nzela. Ta le hotel va terrasser mais na regretter par rapport ndenge na direction oyo. Normalement ngo na ba terrasser ya mike boyete. Ba terrasser za to mike mais za trop boucher na to ba soki mbule beti awa. Awa ma ezobi matina prince. Normalement ndenge za ki nzela moko za ya mai benga ba sa ngo na ba condition boyete. Faut ba terrasser ngo za la moi profondeur parce que oui et ba neni ya ko bimisa mai. Normalement vraiment to sepeli mais et le que ça important ça que oui il faut contrôler les kakata de mission de ba terrasser ta so vandi ka moi minti ko moi mai ezo déborder yango moko dans les filles de matina prince mais musa za ki toko poto battre le ko na biso et senga ka que oui biso mo faut te donner to ça ba chrétien nango en plus c'est que ba to pe ba ça misala ngo pe ba sunga biso ba sango na ba norme normal pour biso pe to za la bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup tous ceux qui continuent à intervenir na biso donc tous ça c'est route qui mwenza oh ce que tu côté papa oza feni Sanju papa koloba bonjour comment nani kombo nanga Louis papa Louis ovani na commune Makala navana na commune Makala c'est nous sommes le président Julie Kansa osala nzela o c'est mon nanga no na sepel mingi po ezaki bato abana liboso basala eloko te Lumumba asala eloko te nani atu donc Moutaye ya sima yina yo sa eloko to pesa ke merci pour asala biso eloko malamu moni azo pung donc azo tonga partout donc ke yango zo pesa biso sengo to sepe na epo aza mutu mo aza na jati na biso pour ça mingi te ba ko sa eloko que to continue zo préfina en tout cas merci toujours continuer à bande bino botala oza oza direction ya kimwenza direction ezaki impraticable donc orolekate ata héros orolekate mais lelo quand même na bokaste à président Fachi chef bonjour papa umonani comment ngai monsieur Chris ouais vous habitez à Makala ouais habitez vraiment à Makala ndenge vraiment ezalaka il sabi sono direction kimwenza oyo ezaki ndenge ni na vamba sala nzela o ouais merci pour la parole mais nako saote dioso Maria Kimwenzo ndenge ezalaki masalite ya désert zaki ba fulu ba salite ba terrasse moko boye do ba kindoki mo be koto ma na bokasi ya papa Fachi nde to moni ba misale salami ba prince Koti dans ça vraiment bien quartier comme na Valère donc coup de chapeau vraiment mon konza mboka na équipe nyonso ba so travailler na bango vraiment nzamba sungaye mais l'autre monde est-ce que pas si ya makasi ezaki basana ba terrasse bien banzela mais bazo dandela ba kirete ba kirete suivi ezate donc communication mbude beteta mukie ezo tonda do bazelu de basalite na kati esenga moi chaque samedi alors profitez de la couper sa message pas ya bourgmestre Makala voilà ouais ming neto le bourgmestre na biso musala asala elorote samedi donc salon osala marate banzela sami ba bazo dandela ti biloko neza papa bourgmestre place ozali yebake musala na Makala osala malonga te tona pour ça chaque samedi ba jeune baza ba dipoke baza biso ba jeune toza bo tia so ba biloko outillage biloko wana chaque samedi osala musala to kiraka eloko bijou na biso o papa Fachi asali biso message ezalaka yango wana donc papa Fachi oumela béton toujours batikao merci beaucoup merci toujours continuer na interview na biso chef bonjour oza habitant ya Makala ngapso baba na Makala c'est nous sommes vraiment ni basali nonzela omoni baba lo to bien ngo sam se nzela ma direction mai soko tina ta mwana oyo bike so melanga Thompson na direction ya mai ko ba so mule beti to kota ti awa batu bakufa awa bakenda bakoma tina bakalamu kande to moni na makamu na biso neto moni na makamu na biso neto komi boye ve awa bena na butu ataku tonge kwei okolo mona ko ba elo ka to mona moni batiki boye toza ba trois pine ne yewana e ko biso pine ba sala ba pesa ba monga ba kabira so bu mese o sani to ba longo ni boye ka oki ba longo yango ba ki ba longo o ko pa ezo zonga o za ku fox ka ya ba tuka ba liboso ba pa ne ba sa ba fox bo
okopana bango bamitukana bango ba3 pine bapesa wana fo bapesa bango bambongo bakenda kosala makambo nyonso to wana omona makambo tomona kaka balibulu kwilu ya mwana nayebi kwilu ya mwana tozwi kwilu yango bakalandi ezaka kwilu oyo ezaka kwilu oyo eza kimwenza yango omoni totaka ne papa ne asa yeyo omoni ngai na papa kanga pati yeyo papa na ngai yeyo bandeko bozolanda ba makala basepeli bazwi nzela mais quand même il faut suivre ezala omoni neti bakaniveau boye babimisi salité mais batiki yango ok fallait mutuka moko eyaka ezwi eramase badéchet oyo basalité ekebwaki mais sombula ebeti ezongi suka na kati ya makadama en tout cas bourgmestre makala tano likambo oyo po président stade ya nzela yango emonani na miso ya bato alors osko eza siko mosande ya bourgmestre il faut asala mpona commune makala merci beaucoup tozocontinue mpo bainterview na biso bonjour papa bonjour papa toyebi te kose présenter ngai komona nga papa Jackson Mwambai. Papa Jackson. Ouais. Papa Jackson, il y a aux habitants Makala. Oui, les habitants Makala. Papa, comment on est le président du Kansa Saline Zela ou route qui mouinza ou boy à Sal Macadam et Salonen. En tout cas, ils ont ça la biso fierté penza ya commune Makala et puis pour la première fois Mouto Liboso a raisonné depuis 1960 aux indépendance Tilelo. Le seul président qui a raisonné au Bongisi Labiso au commune Makala, c'est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc aza mutu moko akotika na mitema na biso ti yabana na biso ti mokile kokufa. Donc aza le seul oyo a bougé, a boosté quand même commune Makala et a payé en valeur. Les loyaux tous dans la boutique et puis mitu kezo circuler vraiment eza eloko moko et tikali na kati ya mitema na biso libela seko na seko. Bato mosusu bazobakena mokonzi mboka azosala eloko te alongwa azosala eloko te nayebi te bato wana en tout cas baza bato moko baza vraiment na motema te puis baza bato moko bamonaka te baza bato moko baza na motema moko ya mabe makasi puisque bazolinga koreconnaître bien oyo moto asali donc pour bien dire le seul président parmi tous les présidents qui ont dirigé le Congo, le seul président qui a sali quand même fierté à Makala, c'est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, merci Balandi à FM Télévision. Quand on est de Ebsakibino, tout ça continue. Tout ça a na route qui mouenza. Donc, on a nzela qui mouenza. Et bandi depuis Avenue qui quitte. Et que si na croisement ya rond-point ngaba bypass donc route misikuna donc to relaxa binongo quand on est to sebino gende to koti Makala to relaxa partout ba osa banzia na Makala boromona alors surtout si nzela o route ki mwenza to kenzela o route o elandi direction o elandi direction ya wenza ya Makala bon alors ne bandi nini combat direction bien te mettre au kene poto relaxa binongo tout moni ba habitant ya Makala en tout cas ba jeune bazao randenge zalaka tata bonjour. Ouais bonjour. Na rovande Comment on comment on a mis chaque itembo. Chaque itembo. Ouais. Chef, aux habitants à Makala, non? Ouais, les habitants à Makala. Comment on est le président à Julie Kanisarosel, à Bisoban à Makala, Banzela, les astignons, non seulement Zela, mais Banzela, Belé, mais tout ça, Anna, Kimunza, et c'est nous en avons. Bon, tout ça, c'est un macage parce que Makala, tu l'as mis vraiment de Koulouna. Donc, Koulouna, ils allaient vraiment macage, mais tant que tu es un soldat, tu es prince, donc Koulouna, nous avons tout échangé. Donc, comment la kimia au Kobimano, Ernios, Ozonga, Ozonga, Pépé, n'a parlé. Donc, tous les années, c'est un fatigué, mais casse n'est pas avoué. Merci beaucoup. Chef, vous avez un peu de par rapport à Nzela, vous présentez Nzela. Oui, Nzela, pena, salon kimia, mais les autres dérangés quand ils avaient terrassé, sur mon bout les bêtis, débordements, donc, là-bas, fou, quand des beaux mouna, il y a un des problème, mais ça va. Mokonzi mboka parole nda musala kitoko to sepeli. Merci beaucoup ya nous en tamingité. Tozo continuer préfina, toza awa na sibino mona FM, tozo ra temps réel. Donc tozo tambola vraiment na route oyo bino bozo mona ninge to sala musala donc toza pena na route. Donc route ki mwenza na ebiti to moni bande ko musu baza awa. Chef bonjour. Bonjour. Ah bon. Merci beaucoup pour notre président de la République qui Fati Béton. Misala salemi. Mais quelques retouches dans misala où ils allaient. Tout ce pays dans misala où ils allaient même casser à ça la blague parce que tout est niveau direction où ils allaient qui dans les allaient qui
nane comme il est long quand même faut couper ça merci na muto a ju volontaire au kanisa biso bongo na makala hein problème eza ya niveau à travail au basali monde to na mbula boye c'est quoi tambula muketo betia wa to ana temps ya kotambola ti non mai awa ya kosala blague futula te babuti to bando tambola babuti faut place où on a ba meka ko raisonner niveau ya calcul basalaka niveau à place au sala ba terrasser banine calcul meza mabe makasi non c'est ça les grands problèmes mais on fallait qu'à niveau quitta ti so éviter so iba au sala kirage mais au sala te mais c'est mboule beti awa fleuve Congo comme ça. Merci. C'est ça les grands problèmes mais on alors merci beaucoup Balandi FM télévision car on est YouTube Sibino. Alors merci beaucoup Balandi FM télévision car on est toujours koba na ba interview na biso découverte na so ya commune Makala. Alors awa naza na avenue Kianza. Donc bana Makala bana Poto, bana Makala bana Londres, Paris, Belgique, Allemagne, bana Makala bana Australie, partout dans le monde entier oh ils avenue Kianza. Donc bilo mo bota la préfina. Donc awa to na avenue Kianza. So ok boketi na Prince Université. So kiti bokiti Makala donc tina ba maya kala mukuna. Donc avenue Kianza ngo bilo mo bozoma ndenge komi donc ya lo ba route préfina. To continuer to meka un peu ko solana batuka ndenge zalaka to meka pour koyeba mais pression par rapport ya avenue Oyo na direction de commune de Oyo avenue Kianza Oyo za suite Oyo zara na Kianza na sedo Oyo zara na pont mo zara a kala pont mo ya Kianza zara a donc direction Oyo zara impraticable mais lelo tala ndenge komi donc bateau ba yibi suite Oyo ya kala zara na se ya Kianza donc pont mo zara a ya Kianza mais lelo tala ndenge komi donc bandeko bino mo bozomona donc rien à dire. Donc TV radio te nasi bozomona plein de drone ningezo zwa direction Oyo ya route Kimwenza en tout cas bana Makala baza ko separa préfère to continuer to za ba interview na biso pa ya ba habitant Makala to meka koyeba ba pression mo ndenge ezala merci na pasteur Jacques en tout cas toujours papa ozo soutenir biso en tout cas nzambe vraiment abatelo abasomi ko lebele pour la chaîne Oyo FM télévision papa bonjour bonjour papa comment nanga kaba tu suis là. Ok papa, vous êtes habitant ya commune Makala? Oui, naza habitant commune Makala sur place Awa na Kianza numéro 44. Ok papa, yebisa biso na direction Oyo Kimwenza Oyo. Ezaki ndenge na vamba sala makadam. Non, mais ezalaki vraiment très sale, ezalaki impraticable, totalement impraticable. Alors toujours remercier nos chefs de l'État, toujours remercier le gouverneur. Parce que c'est mobilisé qui on passait peut-être que bakosala nzela wana ya Kwilu. Mais heureusement bazui présence d'esprit, ba mona kinzelo est très importante. Alors ba sali Oyo ba sali pe Kwilu. Alors nzela lelo to comme mona mitu kezo kende e kolongwa kimo dolongwa ezoti okomi rond-point sans problème. Nzela ono ebandi wapi pe ekosuka wapi? Nzela oyo ya biso awa ebandi na Kikwiti eketi na rond-point donc mpona oya pembeni ya entrée Guinée donc okendo wana okomi à l'aise donc neti on dirait osala eloko te oke penda à l'aise na ntongo neti ngai nalamukaka ntongo trop tôt matin bamama bayaka batelemi ka awa batelemi bake rond-point basombi baavocat basombi babiloko na bango bazongi donc bakitisi bango donc c'est nazo ko féliciter ba autorité makasi. Merci papa. Message mo pa ya biso ba habitant Makala par rapport ya bijou au président Sali biso quand même. To vendre des années président mo ta penser biso mais ya kanisi quand même à Sali ba banzela non zaka o mi balete même avenue Kindundu to ta avenue Kindundu avenue qui fumu to la kisaki ba Sali banzela po to batela banzela na biso. Message no ko pesa na bana Makala po to batela banzela au président Sali biso. Non. Donc, on a pas remercier les chefs de l'État, président de la République, Félix Antoine Tshilombo, parce que donc bisoba ngala botami na Makala. Donc to kanaka ngote. Donc zane tu rêves moko boye et comme biso net réalité. Bon, et là on a koko senga nanu ezali que oui basali awa, basali pe kotoyo. Bon, tout le monde est là, Moussou Pézoé, la biso kotoyo. Ezoé à Kianza. Ezoé à Kianza, ils ont traversé pour Ekendeti et Lengesa.
donc ekozala malamu mingi ndenge bazoya na Kianza basi bakomi na Wenzangaba ba continuer nango qui est continuité ya nzela oyo ekende ti elengesa okoma na maison communale à Bumbu. Donc il est très facile que on se retrouve dans Ipen. Parce que comme na Bumbu, directement Ipen, ainsi de suite, Bandal, ainsi de suite. Bon, message nga na kosenge pa ya bana makala. Donc tout à l'heure Kufa, chef de l'État a pensé na biso. Le lot makala ko makala ba pa ba kongo yati na makala. Ba tupe bana na biso pe ba mituke comme ko ya ko kota petit ba e ba bali ba telemi boso ba parcelle. Ainsi de suite, boso ba zaki ba kuna moi to côté zate nzela zate mais lelo mitwe komo côté la biso to batela ka nzela na kosenga pe na la police na biso ya makala mokonzi ya la police surtout ye pona nini omoni ba caniveau na biso basaleli biso awa et comment on dirait ba poubelle ya ba parcelle ya batu ya ba makala awa les gens ba mentalité za nanu on dirait eloko moko batu apusu balekanaka zo poubelle na yo oyo bombai na ndaku ofuti quelque chose bato apusu bazwi yango bake ko bwaka esika o esengeli ezate ozela mbula so mbule bandi ko beta ale obwaki poubelle na yo ekei ezosuka wapi ezosuka kala biso ezosukela kala biso moko ozomona. Alors moi je pense ceci parce que de l'autre côté là côté à rond-point c'est là où poubelle ezoutaka côté à rond-point. Soki mbule beti poubelle kokoko ya na nzela wana ti e boucher susu ba terrasse. Tango boucher ba terrasse omoni mai e panzani banjo kotela batu na bandako omo atozonga sukaka na case de départ. Ozomona. Alors la police fait veiller na batu andengo wana. Ko sanctionner bango makasi. Ozomona. Ko sanctionner bango makasi. De deux. Les samedis système ya salongo est obligatoire. Salongo, il faut sengeli gouverneur, nazo senge pas gouverneur, il y a ville, le gouverneur Bumba. A veiller na salongo, salongo est très importante. Ozoma salongo ezate o nasina sali salongo, salongo nanga ngoyo, policier aleki au PC 1000 fois salongo nanga ngoyo. Est-ce que salongo ezalaka bongo? Salongo ezalaka ndengo wana te. Salongo on doit travailler, le jeune va venir, chaque avenue fait travailler, kokire ba terrasser. Siko difficulté ni toza na kati ya curage ya ba terrasser. On peut faire parce que j'avais vu les jeunes gens d'ici, bazo curer ba terrasser. Mais tant bazo curer ba salité wana bazo tchaka liboso. Siko moyen ko évacuer ces salité wana po ekende na nini ezate. Nde na kosenge pa gouverneur, na kosenge pa na ye. A se mobiliser si a moyen ba ben. Parce que toza na ba commune ezebele. Ba ben ezala na chaque maison communale. Ata deux ben. De façon que ceux to sali salongo salité wana ben eleki ezui lokote eke ko bwakango. Ozomona wana solution kozala. Siko salongo to koma ko banga ba jeune ja ba komo banga nini ba kuti déjà ba sali salongo ba curé ba bwaki. Siko ko kene nango po eza coût, c'est un coût omoni ga ke batu baza bagani tozana nu bagani petit. Alors moi abimisa mbongo na ye azuka mutapuso kende ezate. Il faut gouvernement nani le gouverneur ya ville ba ben atia na ba chaque commune nazo senga na moi deux ben et ko sunga ye. Le message o ezamala mingi soki bourgmestre na memiango pa gouverneur po ya représentant. Non, bourgmestre azali représentant mais awa tango oye pas bourgmestre te. Oye pas population. Alors biso nyonso message na biso net na ba occasion na bino à presse il faut comme la ba consul direct et ko toucher et ko gravir même échelon et comme directement chef de l'État. Ozomona ezaka te que les par le gouvernement par le bourgmestre. Ça peut transiter aussi par pas na biso. Ozomona. Donc ça c'est que je pouvais encore dire. Donc terrasser, curage à terrasser chaque samedi le système à salongo mais salongo ango et na maison communale deux ben pour emeka ko lekanaka ko longola ba salité oyo to stokire ango na ba terrasser.
Donc par rapport à les candidatures au Azui, il y a désenclaver Makala, message ne repose. Non mais Fati Béton, biso to bundi na Fati Béton, ngaya na zolo bawa bo to marché na Fati Béton, to marché na ye tango na no papa Etienne Azali, to marché na ye ya utaki poto azaki jeune na nous, to na limité en kilote, to sali marché ti to kimi pe na marché wana na ye. O mona parce que nazana nini moko ya se moyen à comprendre ngai ezate to marché na ye pembeni au moins to dai curieux mwana tseke diazo marché biso peka pembeni na ye ainsi de suite. Alors soki batikeli ngonga o mona bazoboya kotikeli pourquoi po alaki déjà que so bo meki tikela nga 2 minutes place oyo Congo oyo ekomi eloko mususu. Au monde, il y a un bâton à roue, ainsi de suite. Alors, la constitution, il ne faut pas changer. Il ne faut pas changer. Il faut pas passer à travailler. Autrement, tu as retard rebellé, papa. Tu as retard rebellé. Biso na ba université, autrement, na auditoire, moyen autant mais les lots ba université, tu les as combien? Au moins, est-ce que Mouta Yamboujima ya kotinda banane suna Kinshasa? Alors, au moins, la Mouta Kana kotinda banane Kinshasa, Mouta Moutokoto, ba auditoire quand même, Otikala quand même, moi, dégagé, Mouta Koko assimilé quand même, matueur. Au moment, bâti que l'État a travaillé. Tant que tu bâton na route, plus beauté bâton, bis peut te pousser. Beauté te pousser, car en dégoût, tu na bango car en dégoût. Merci beaucoup, papa. Ok, merci. Merci, tous continuer, papa, tous papa, moi, interview, Moukiawa. Bonjour papa. Bonjour. Papa, tu es Kombo. Comme Jacques Kaloumé. Papa Jacques. Ouais. Papa Jacques, un mot par rapport à Yanzela où vous n'avez pas président du cancer, au désenclaver Makala. Ok, normalement, Ngaï n'a jamais pas na camarade n'a pas n'angaba. Secret vraiment Makala, yenda ebiango. N'a jamais pas naï. Mais na se pele quand ba bongo sindela, toi content na makasi. Toi c'est makasi to. Dès na mako le boso ba poto ba ko sauter mais siko no ya siko o sentir ça va. Ça va. Un mot par président Zolanda par rapport pour Makala nanga bato kanga mikaka. Donc na sepeli makasi na chef de l'état ele kwa sali a continuer nango a continuer ba commune mususu oyo eza mutika et comme le ko la biso pe mangamba babandi mo pe na makala nangaba pardon nangaba babandi pe mo ko tia pe ba béton. OK. To sengi ma partout mai ko za la malamu pour ba mbule zo beta bo tambola kimia. Merci. OK, merci. Merci beaucoup quand tu promettais bino que tu relax bino place oyo route ki mwenza et bimeli donc c'est-à-dire bimeli awa na simanga bozumona eza route bypass donc rond-point ngaba so OK entrée Rigini bo so OK na rond-point ngaba OK ngaba donc babilongo bon alors to ça awa route by nini ki mwenza bimeli awa na rond-point ngaba donc OK ipen so ye au côté directement ba mo makala donc OK makala préfina tu fais ça radio quand tu fais bino que tu relax bino place oyo pour te outil depuis avenue qui quitte place Prince Bandeli tito e awa na rond-point ngaba na route bypass. Merci préfina to continuer to joa ba maman na biso bazo teka wa maman bonjour. Bonjour papa. Maman teka bandakala. Papa na teka ka bandakala. Maman yi reception nanu comment nani? Comment nga mama Rit Kinzola. Marit nzela oyo ezaki ndenge nini avant basala makadam? Papa nzela oyo na neto telembo totemi potopoto tina mutema na neto oteka boye tozokimisaka mapalipa soki ekwei naona potopoto nda toza na kosepela moko ndenge papa asali musala oyo nda esali biso gune lengi oza facha zolando message papa napesi longoni a continuer pena nzambe alola apambola ye parce que toyaki tokotelema boye te 25 minutes tokotelema kaka likolo potopoto kasi na ngola nzambe ya papa Fati Béton bamerci ebele mpe balokumu ebele mpe akontinue akoba lisusu. Merci beaucoup maman. En tout cas, tu dois continuer. Maman, bonjour. Bonjour papa. Maman, comment nani? Bonjour maman Nadine Jumba. Maman Nadine. Maman Nadine, c'est ce qu'on nous a commandé. Les lots n'est présent canisi. La première papa Fati a bon si son gelo to dai poto tia boy. Tia motema salité ba to holding angelo te. Ka to sepe na papa Fati sali biso lo malamu.
tozosepela mpo wani akimisi biso bakuluna ya makala ezalaki 3h tokobima te na mapa sikoyo tokobima 3h kuluna eza te amaiti biso ye bandako mpo abongisi biso makala na courant na banzela ebongi yango tokopesa baafati ngeno mpo na bana classe ofele baafati apambola ye topambolaka ye azala na ye. Merci maman. Profina tozo continuer tozaka awa si route qui mwenza là bandobino au monde à côté ezaki impraticable ya rosaranate mais lelo quand même na bokasité ya président de la République Fachi Beton a sali biso route donc ne ke boyeke ti na nini maman to moni ba maman baza maman bonjour. Bonjour papa. Maman kombo na. Kombo na maman Nadej. Maman Nadej. Banoteka bandakala. Na banoteka banda depuis 2003. Oh maman betali sono nzela o ezaki ndenge nini. Ela doto na be on nzela nie. Nzela ba do salité puis poto ti na tolo. O de rotambola kutu te o le kapete et le côté. Mais pour le moment vraiment tambola makolongulu tambola na ndengo lingi en tout cas pena facha umila na ye. Pona nga vraiment vanda na ye do avanda de pona pouvoir pona libela. Maman ça biso na président Zolanda. Message nous kopesa na Fachi Beton nga kanisi ko sala nzela. Nzambe pena pambole abakisele penza o eza o mayela zaki na hote nzamba complete ngo. Ya mi ba yesu na lobi papa sala biso wenze. Poso ba inaugurer ka prince biso to kele place otekela. Wana place otekela te asala biso wenze. Merci. Kamute papa. Maman, monsieur maman ro bakisa moi un mot. Maman bonjour. Bonjour, ngapa na zana eloko obakisa. Pona nini na obakisa po makambo biso to mona makala. Ba konjo ba leka ya mikolo wana basala ngote. Kaka Fati Beton wana mukwa ntombolo mwana mukie asali ya minene. Akaniseli biso makala. Mingi akolobeza te. Ya mi ba na yeko bakisa monde na zavu. Bientôt na ko sa 60 ans. Na tika ko voter ata mutu te. Na bana mona mutu ko voter te mais Touro na voté Fati Beton. OK. Aou mais la pena simba libende. Na yeko bakisa susu atala ba veni surtout balabala malungani. Malungani na kote la biso prince. A kote la biso prince ngana vanda na ngana fungula depo na ngai. Po ngabe matoza na veni malungani 75. Aou mais lisusu. Merci beaucoup. En tout cas merci tozo continuer Préfina. Nous continuer na ba interview na biso donc tozaka awa pa maman donc tozo continuer ba interview na biso tozaka awa na direction ya Kimwenza donc za direction Kimwenza tout monde peut l'homme de Dazawa. Papa bonjour. Bonjour. Papa en tout cas tout le monde c'est très gentil tant tu es au coup de ta musique ya Nzambe aux hôtels maintenant on presse au kati musique. Papa Goko s'est présenté. Comme bonanga évangéliste béni. Oui. Évangile. Banda kala. Si, na bandi vraiment kala. Donc, son rôle 8 ans déjà. OK. Évangile ça biso non. Nzela o izaki ndenge ni. Ndenge kutela kyango. Awa nzela ezaki vraiment impraticable. Poto mo ezaki awa. Surtout dans la période en mbula boy au supporter au tchalo coloté. Ils vraiment très sale. Donc, tant bien impraticable, donc c'est vraiment impraticable. C'est un peu ça. C'est un message mon pas président de la République Azolanda yo dans les cancio a joué quand même à sali route oyo non seulement la route makala comme des enclavés à sali presque banzele belé message ni repère na président Azolanda. Moi message toko passer par mon konzamboka ezaki oui azo sala déjà sali belé mais belé pe sur ça au sala. Donc il y a makasi ezaki ba projet o azaki nango et surtout que si le camp na bango ezaka le peuple d'abord il doit surtout marteler sur ça. Qu'on penser sur le peuple d'abord, le peuple d'abord. Oiseau ça les a déjà avancé, significatif, mais au-delà de ça, il y a aussi qui s'allie sous pour bien. C'est tout ce que je peux dire en résumé. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci de continuer dans l'interview. Nous sommes toujours maman, après tout le monde, maman va savoir Maman, bonjour. Bonjour papa. Maman, comment est-ce? Marlène. Maman Marlène. Marlène, il y a ça biso non. Nzela o ezaki nini na vent basala makadam. Papa nzelo ezala poto makasi. To bando kokate to vana salite fulu liboso ana mai. Poto kaitsa utu ezala pass. Ya to sengi na mokonza mboka. Asilukila biso solution. To kokate. To ana place te roteka.
trakasere eleki makasi bato ya moto epai bakabasele epai tokoka te so mpe prince efongwami tozala ta na place ya otekela te yango tosengi alukela biso ta solution mpo tozala bien. tomoni mpe mama na biso avandi awa toyebi te profina okoleka noboya profina leka noboye mpo tozwa mama bien. Bonjour mama. Bonjour papa. Mama kombo nani? Kombo nanga Carmen. Mama Carmen. Banda oteka banda kala? Na bandi koteka banda kala. OK. Mama Carmen, ese nous avons le président Sali Nzela, puis ça biso na Nzela o izaki ndenge nini avant basala makadam. Papa esengo eza makasi na minso boye. Nzela oyo kutu na minso ndenge na totelemi mbetongo tovanda tipo ezaki nzela moko ezaki salite. Ezalaki potopoto pene tozoteka na potopoto. Nzambe ya kosala papa na biso Fati ayokeli biso mawa atie nzela oyo ekomi makadam. Kasi lelo tokosenga papa mpona biso usapi moko esokolaka elongi te na minute toza na place ya koteka eza te place ya koteka pene eza te wenze eza te mpo soki bafongoli prince toza na place tokoteka te tovivaka abana biso nyonso ka ezaka awa ka na wenze soki bana biso lelo bakomi bazokoma baloyenge mpo anini soki baplace osoba bien donc soki lelo ke bolongwe awa c'est-à-dire boteka lisusu te tokoteka lisusu te papa nde omolinga nde nazoloba boye soki tolongwe awa toza na place ya koteka te toza na place na mitema nde toza boye toza na place ya koteka te wenze eza te papa lukela biso solution na mito soki prince ebandi tia biso te sika moko te pre wenze moko fungola biso te wapi awa toza na rond point ngaba fungola biso te sika moko tokovivre na bana mpo boye tokovivre te place eza te mpona mito toprofite mpo prince nani efongwami nano te soki prince efongwami toza na place ya koteka te papa yango tokosenga osalela biso mpena olukela biso mpena solution. Le linge sale c'est la famille. De la famille qu'on saura les contenus. Arrêtez le jeu des mots pour que le soleil brille. Quand les éléphants se battent sur les arbres qui en subissent. Toyokana, tolingana, tosalisana. On sait la concertation. Concertation ou dialogue. Ezali sikabitumbate. Ezali lisolo yabana libota moko. Tata mama na biso Congo. Arrêtons les jets de mots pour que les soleils brillent. Le point focal c'est l'intérêt du Congo. Ce n'est pas s'écouler de mots. Le pays brûle, on n'a pas le temps. Éteignons d'abord le feu. Arrêtez le jeu de mots pour que le soleil brille. Quand les éléphants se battent sur les arbres qui en subissent. Toyokana, tolingana, tosalisana. On sait la concertation. Concertation ou dialogue. Ezali sikabitumbate. Ezali lisolo yabana libota moko. Tata mama na biso Congo. Arrêtons les jets de mots pour que les soleils brillent. La concertation ou dialogue n'est pas un lieu de partage du pouvoir, plutôt un lieu de prise de conscience pour tracer l'avenir de la RDC. La concertation sur la gouvernance, démocratie et réforme institutionnelle. La concertation sur l'économie, secteur productif et finances publiques. La concertation sur les désarmement, demobilisation, réintégration sociale au rapatriement de groupes armés. La concertation sur les conflits communautaires, paix et réconciliation nationale. La concertation sur la décentralisation et renforcement de l'autorité de l'État. Surpassons-nous, oublions ce qui nous divise. Et cherchons ce qui nous unit. Vive à la nouvelle citoyenneté, abat les intérêts personnels. Vive à la jeunesse patriotique, abat la balkanisation. Toyokana, tolingana, tosalisana, Congo ekende liboso.
léger de mots pour que les soleils brillent, que les Le linge sale, c'est la famille. De la famille qu'on saura les contenus. Arrêtez le jeu de mots pour que le soleil brille. Quand les éléphants se battent sur les arbres qui en subissent. Toyokana, tolingana, tosalisana, on sait la concertation. Concertation ou dialogue. Ezali sika bitumbate. Ezali bisolo ya bana libota moko. Tata mama na biso Congo. Arrêtons les jets de mots pour que les soleils brillent. Le point focal c'est l'intérêt du Congo. Ce n'est pas s'écouler de mots. Le pays brûle, on n'a pas le temps. Éteignons d'abord le feu. Arrêtez le jeu de mots pour que le soleil brille. Quand les éléphants se battent sur les arbres qui en subissent. Toyokana, tolingana, tosalisana, on sait la concertation. Concertation ou dialogue. Ezali sika bitumbate. Ezali lisolo ya bana libota moko. Tata mama na biso Congo. Arrêtons les jets de mots pour que les soleils brillent. La concertation ou dialogue n'est pas un lieu de partage du pouvoir, plutôt un lieu de prise de conscience pour tracer l'avenir de la RDC. La concertation sur la gouvernance, démocratie et réforme institutionnelle. La concertation sur l'économie, secteur productif et finances publiques. La concertation sur les désarmement, demobilisation, réintégration sociale au rapatriement de groupes armés. La concertation sur les conflits communautaires, paix et réconciliation nationale. La concertation sur la décentralisation et renforcement de l'autorité de l'État. Surpassons-nous, oublions ce qui nous divise. Et cherchons ce qui nous unit. Ok, merci beaucoup. Bozaki Belé, Boti Olanda émission na bino. Misala ya Fachi, to laksi bino, direction qui mwenza. Na makala, bomoni nenge to bandi depuis avenue qui quitte. Si toke nango ti eke ko sanga na route bypass na rond-point nga bawana na si bomoni. Boandi ba interview ba bita makala, boyo ki ndenge ba loba tuka. Merci beaucoup na batu nyonso oyo boyo partager be émission na biso. Bande nyonso bozo aimer, bozo commenter, en tout cas nzambe apambola mino vraiment. Alors, émission misala Fachi kana to laquelle nous que ton qui t'a part toute la sarabino alors. Le lot to zaki awa na commune na makala précisément na route Kimwenza. Alors si ma to la sabino car awa na commune na makala mais direction ya Kwilu. Donc direction Kwilu, eza direction ya maison communale. Ya commune na makala, maison communale, ya na Wenzama wanga bandeko mingi ba yebiango to la sabino direction ndenge ba sali makadam. Donc Fachi Beton azo désenclaver makala ndenge sakanate. Merci boyoki baimbo kanenge ba lobi. Merci na équipe technique, merci na Profinance ma caméra, merci na Pasteur Jay Kafwa, merci na bandeko nyonso na ba abonné nyonso oyo bondima ko s'abonner na chaîne na bino FM TV. En tout cas beaucoup continuer ko s'abonner, ko partager be émission et ko zala mala mingi. Soki nzamba zongi te tokutani à la prochaine. Bye bye. Émission na bino misala ya Fachi tozali awa pona olakisa bino partout. Président de la République azo sala misala na kati ya République démocratique du Congo. Ndakisa awa na ville province ya Kinshasa toza na route rocade oezui kubanda mitendi ti na aéroport ya international ya Njili. Réhabilitation ya Avenue Kulumba na Masina, réhabilitation ya Allée Verte na Ngalema. Banzela ezali ebele o mokonza mboka sali biso na ville province ya Kinshasa elongo na ba province nyonso ya République démocratique du Congo. Désormais, Bobanda Rojango, awa na FM télévision partout misala ezali ko sala.